pe apesi badetail ebele bajeune tout oyo bango bazali bareva kozala lokwa jibe mpiana ntango okama mabongo na ye te okoexplike biso ndeni. Ouais, parce que wana eza bourreau azomona oyo ayebi lelo oso toki na monde ya bon chic bon genre biso toki na bon chic bon genre ova wenge biso toyebaka mo wana te ya bcbg ebele nga nayebaka yango te toyebaka vérité toyebaka yango te so bcbg ya lelo c'est grâce à ya wenge musique à l'époque. Alors na kati ya wenge musique wana y avait des gens oyo baza refléter baimage moko boye moto azolinga azala ndeti ye totali bien ebela bato ebele babula bazwa bavie ya papa chéri nga na ye bajeune ebele bango siko papa chéri aza bosser aza travailleur abosaka aza patron travailleur kolala na ye wana oyo wana batala na ye ebele nabetaka image pour te bato ebele bareva bakolala na ye kozwa barepo na ye eza mpona kotravaille yango asengaka barepo ebele po ebebisaka voi so oza bisalasa bitambola bilekaleka na bémission ebebisaka voi bebisaka kolobaloba bani bapapa chéri siko bainstaura système oyo bamonanaka te balibanda ebela bajeune nayebi bayuma ebele ya bon marché wana boye omonika ameli potopoto apakoli mafuta afiniki dra alali alamoki 18h akebetaka matolo na baboti eza ya bon marché. Or c'est pas le cas chez souverain premier. Chez souverain premier le cas le problème ezaki alors ça yango mpona kogarder bonne forme voix nini atravaillera trop vraiment eloko komi na bapage Facebook mpo namoni babino papa chéri il faut renouveler orchestre donc c'est-à-dire nde baokende lokola poto boye bazwa banikolo ba baprof Jules Kidens bagidel Trabendo Rio de Janeiro bamaître Fikare bakende batika bango na poto bafanda ezalwa récompense na bango bagarde bajeune et puis barecruter bajeune mosusu na te so ozoni te wana ndenge. Ouais, en fait et puis eza nango namoni ide yango eza nango mabe te ok atanga bon on est concert calcul nini wana concert de 20h à 23h30 minutes wakati atanga bango nyonso mpe ndeni bana 2006 nazoyeba te leo bazoluka bana 2006 nayebi te bovanda kimia ko 2006 eza nango kaka wati boyebi série ya nakimune tata e mama na nini na tinela bandal batie casier baoyo ensemble bafili bambati balati basenge nakimune tata e mama wana Maradona bino oyebi Maradona bana 2006 baza bilobaloba fort eza kitoko te botika de la forêt abeti concert asali concert concurrence na mutu te abeti concert na mutu te sikoyo nayebi te est ce que comment egoza possible bainternational basengaka balibanga epai ya local bandeko na ngai bageni international bakoma au moins teke ezosopaka bino esasa bino mama na bétise esala bien te botika ndeko Fally Ipupa toloba vérité faut pas que tout se voile la face ndeko Fally Ipupa abetaka musique na ye na ndenge na ye ya bien soko aza parmi bato bazosala bandule na mikili na ndenge na ye wera pa beti na ndenge na ye le souverain premier papa chéri Binada Mabuto Pamba akoya mpe beta ndule na ndenge na ye tolingana tosalisana kaka yango nene mtekalise bikali ebebisi makambo nyonso bino bolongola actualité bino bokangami kaka tolingana tosalisana zaiko na wenge epi ye moweka kuta abwakaki même master na ye te jibe mpiana nani moto abwakaki ye héritier maître agoka na mpe mbuta etoke lisusu plus loin abwakaki ve josar te nyoka longo abwakaki manda chance te ozo comprendre mais pourquoi eloko wana ekozala la une non mais bato mosusu bakoma remercier Fally comment remercier Fally Fally aza moto liboso beti grande salle non je ne pense pas vous connaissez pas Koffi Olomide bosani ete bobosani Koffi Olomide bosani ete bobosani natangi kaka Koffi parce que abeta ba grande salle bobosani papa nani papa na biso Rochero
Bonjour, bonsoir, chers amis fidèles internautes, vous êtes à la Bissau, partout dans le monde. Awana Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité avec le vôtre Alex Ngandou. Moi, Moulouba, les Benjamin de la presse, moi, ma maman, autrement dit, moi, Nzambe, merci la confiance, vous pesanga. Merci infiniment, la soutien, la partage, la commentaire, la j'aime, et ça, la vraiment plaisir. Il y a trop un grand merci, la maman, fille. Maman Masolo, il y a papa Audace Milandou, président Jacques, le rassembleur de tous les Congolais depuis Afrique, Kokoro, Nazota, la Bissau. Un grand merci à toi, Sylvine, Joanne Jolie, depuis Londres, la maman chérie, à moi aussi. Merci infiniment à mon vie, Michel Miyake, Nakata Paris, Michel Miyake, Mambo Tebele, Pekozali, Namoni Nathalie Ramazani, Mosin Zambé, mère double. La millionnaire, mon ami, depuis Colorado, d'Anvers, Mambo Tebele, Pekozali. Sans oublier JBL Kadima, le roi des salsa, des fois para canadien. Motema Louise Kok, Papa Nadjaden, je suis là avec Bob Moulema Aka Suprême. Pour tous arrêter de temps à autre, tout sur l'actualité, il y a musique congolaise. Bob Moulema, bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngami. Bonjour na Bapillon Soubaranda Bissau, mère à fille. La pression mot trop, président Jacques Naivry. Bonjour à Biélé, bon début de semaine. Donc on a pu tout. Tout va mourir de la bonne musique. Je vous salue déjà donc de loin et de près. Santé en forme. Ouais, en forme, super. À part moi, moi, ça va constater mon naba. Constater même tata la maman. Moi, il est qui donc so moni moi, il m'a ça va permettre donc c'est chaleur il est qui c'est trop. Ça en est trop. En tout cas, non, c'est on a battu surtout balingara BCBG, maison mère, au balingara frère Richard des poules, au balingara battu surtout balingara surtout au Congo donc en tout cas. Chaîne Nabino Yangoyo, surtout BCBG, on est balé là, on avait lancé un s'abonner massivement, pour partager un peu ma vidéo, malobo biso tolobara et sur Ananzelate et comme à la place nango o ekoki okoma. Voilà, merci beaucoup Bob Molema. Tout sur la déjà actualité, tout vous a beaucoup plus l'actualité, tout le monde a qui émission sur sortie médiatique, il y a Bourron Pela. Wazaline de Kouya Sege Mignon, Pia Sonam, Bourron Pela, Otebia, évolué dans le quartier latin. De l'année émission, quelque part, on a battu featuring, il y a rêve, un artiste congolais à soulever Jibin Piana. Ouais. Puis après, si détail, j'aime tout au bon Bazali, Riva, aux alalwa, Jibin Piana. Tant que maman, on a été expliqué son délire. Ouais, ben, parce que, on les a bourreaux, hein. À ce moment-là, oh, il y a Yebi. Le lot surtout qui dans le monde il y a bon chic bon genre le surtout qui na bon chic bon genre on va winguer biso to yebara mona te BCBG belé ngana yebara ngote to ba vérité to yebara ngote so BCBG ya lelo c'est grâce à ya winguer musique à l'époque. Alors on a raté winguer musique il y avait des gens où bazo refléter ba image moko boye mutazo linga za la ndeti OK tout allait bien. Et bien là, tu as besoin de vie papa chéri. On a besoin de papa chéri, il a bossé, il a travaillé, il a bossé, il a patron travailleur. Quand là, on a temps à belé. On a besoin d'image pour dire que tu vas arriver. Là, on a répondre, ils ont travailler et on a répondre belé pour aider à voir. Si vous avez ça là, ça, il tamboula tamboula, les canaux de mission aider à voir. Baby sara ko loba bani papa chéri ko ba instaura système mo ba mo na tiba libanda. OK. Bela ba jeune na ba yuma bela en bon marché wana bo. O moni ga meli potopoto pa ko ni mafuta fini ki grand lali. Alali ala mo 18h à que ta matolo na boîte ça bon marché. Oh, c'est pas le cas chez Souverain Premier. Chez Souverain Premier les cas les problèmes des acquis. Alors ça là on pour garder bonne forme voix nini à travailler à trop vraiment le roi na biso ko ba jeune to content na distraction to la note papa wa papa chéri il y a là la rana pas bosser à fort on imagine ton sous à bosser des dernièrement ba bosser ba 2h du matin pour un concert à répétition à moment ça wana 2h du matin parce que papa chéri 2h du matin ba invité pas mon continuer bon ngamo na pas matin invité moi boya exact aki babaye moi champagne basolo libi kambango azongi parler tant azonga parler na fois pour le bien ya sous 16h azonga sous 2h omona to kena ngona côté Bourron Pela azana raison
aza na raison na ye ntongo alobaki envia déjà featuring na ye akosala asala na papa chéri eza nango mpe trop tard nanu te papa chéri aza nano envie papa chéri aza toujours en bonne forme soki ekopermetaka ke un jour basala featuring eozala dans les bons pour papa chéri mpe aza na baactivité belebele ekosala azopréparé bon et rien n'empêche que soki lelo abi akota studio abenga jeune frère na ye te eza nango problème te mpona nde nayebeli papa chéri azalaka na mwa basimplicité na ye moko boye azalaka na mwa bafacilité moko bakokotisa na kati ya likambo na ye facilement alors rêve abuloko mpela yango wana asala fitiri na papa chéri bagene ebele bamviaka oui bien sûr bien sûr mais ebele bamviaka ngo na ndenge abien te ebele bamviaka ngo parce que soki ozongi bien parmi bato mpe papa chéri ntango mosusu azalaka kolinga oyo azalaka kotala oyo azalaka kolobaki nga funga mpe nalinga nazala lokwa vdfao papa chéri c'est vdfao parce que vdfao mpe akofanda mpe journée mobimba na pale akengeli kaka naso nakosa bayebi akengeli kaka fenêtre mamona oyo babatiste ayebi akengeli kaka na fenêtre azongi na ye eza badiscipline ya mabe te eza badiscipline moko boye te bato bakokatisa yango fétichisme ou bien biloko moko occulte non eya badiscipline moko boye ekopeso mpe bakilo na baplace mosusu na makambo ebele bagene ebele soko bamviyango me baviyango na ndenge mabe badeforme yango oyo papa chéri aza komipesa badiscipline wana mpona santé na ye mpona vie na ye moko mpona respect na ye parce que bastar ya minene bamonanaka pampamba te na baloyenge batv pampamba te bakomona na batv par rapport à tonso événement moko elekaki ya monene ezoya ndeti baoyera nso nde amonani mikolo to na tv amonani mpe trop pampamba te ya répétition ka émission ya nani ondamona ya nati lokole fini tu vois donc Bourrompela si c'est ton rêve c'est parmi tes rêves alors accomplir en poussa na pembe ya binadam azaka mutu mo aza na ye sympa et puis facile à ya comprendre soki oza na maka olanda baligne mais ok ouais voilà quelque part on va commis na page Facebook mon amoni babino papa chéri il faut renouveler orchestre donc c'est-à-dire nde bakende lokola poto boye bazwa banikolo ba prof Jules Kidens ba Gidel Trabendo Rie de Janeiro ba maître Fikare bakende batika bango na poto bafande ezala récompense na bango bagarder bagene et puis barecruter bagene mosusu na te so oponite wana ndenge ouais en fait et puis eza nango namoni ide yango eza nango mabe te ok ide eza nango mabe te kokende kozwa bato kotika bango na poto eza problème te ji bakosala nango bajeune na biso ya lelo oyo bazoya kobeta misike lelo baza na besoin balamba fufu kasi koyo ntango ekita na moto bakati babandi olia mais bajantamisi lisimo baprofesseur Jules Cubans omonaki na tv te omonaki na makambo te oyokaki na baproblème te orchestre eza stable tosolongo normal orchestre eza na bastabilité moko boye par rapport à quoi par rapport à ces gens là oyo baza na maturité toboyi te bajeune wana bakoremplace na bango mais bcbg ekóma nini sikoyo après ya bamikolo nayebi te bana na miki basoesaka bato mitu bayosoesa mokolo motu eza nango problème te oui orchestre normalement doit être tout le monde est remplaçable c'est tout à fait normal hein toloba ngo ndenge bien mutu to aza remplaçable mais mutu nyonso tu te baremplaçaka ye mais bavie bakokende mpe bazongi te batikali kuna bato baoya wana est ce que bakozala mesure ya kokota na bain ya bcbg bakozala na bain ya kokota na bain ya bcbg eza blague te ya bcbg wana ete batelemaka wana alex ngando wana nga nabenga yango baringa kache nga bamaison mare wana naoyebi so eloko moko nayoki okama ndenge na félicité bamisa maison mare namoni bayembi mpena barépétition naza kotala bango boye namona bamwa genre nayo mona bango na concert namoni bayembi papa eza facile te baorchestre wana omoni ti bajésus de niance balongwa banani bato wana to minene minene balongwaka bazalaka baérité ozosentir mpena décadence epesaki na kati ya maison mare bato wana bakei décadence ya moku emakasi epesaki na kati ya maison mare eyaki mpasi mpo de la forêt arattrape babiloko wana to ya kala eyaki mpasi so na minute oyo
BCBG là, ils ont l'orchestre le plus stable et la République démocratique du Congo. Ok. Voilà. Non, si je m'abuse, pour contredire, bah départ il y aura pas en pambate. Dans le bien on a contexte bah départ il y aura pas en pambate. Alors, si ko bolongoli ba mikolo na bakei. Bon na ebité est-ce que Vigile qui ben sa olinga. Pour Vigile qui ben sa lo ba cop na ezandule. Asa ingénieur, asa nani na professeur assistant. Mais cop na ye o yaye atala une émission eza ndule. C'est pas facile. So okendaki na poto akibandela via zéro na ajo ya komi na mwa naloba te ke poto eza mabe parce que poto eza na baréalité nango les gens oyo baotala biso na télévision bavandi bayobi te bo balobi ya solo poto eza na baréalité nango ekozala mpe na longwe na nga nake mpe poto navandi wi na otravaille mais eza na baréalité mosusu to mosusu na kota nango boye erendre nga mpe vie difficile pour l'instant après un moment tu vas t'adapter mais bavégile kibens okemikili alobaki ndeti mosaka aza mikili nazali te so azwi mokanda tosenga mpe fozwa mokanda etant ozwa mokanda ozwa nini oma te mambo ekemula bavégile kibens lelo baage ekoma déjà ba cinquantaine eza déjà bongo ok 60 so végile kibens akesani na poto aketika na poto posala nini ngai na olinga boye le souverain premier apesa bango nde accès ya mokanda bazwa baluka bamikanda soki il y a un problème nayebi te idée nanga soki il y a un souci na kati au sein de l'orchestre que non esengi ba intervenir baye ko intervenir bakei bazwi mokanda nawiso bafixe pape moshwaro bali bolimisa bazwi mokanda bazongi bakoma kosala keno nana mwa mokanda nanga mo ya 10 ans bien 5 ans renouvelable nango bando okenda na yaka soki papa chéri na concert moko ana eloko mo événementiel bakoya baintervenir bazongi na bango omoni tokenda ngo bongo voilà nde tutu kaluja koma ako azo mokanda na ye apema aza na bastabilité ne na niveau mikili si faut asala mpe cope na mikili osala ana permis de travail ne na mikili oui mais ke okendeka otiki bango mais non bakozwa temps le temps jibaluka koto okeselezo mosu mpe jibako baya batikala mais oyo esengi ke ozwi mwa 5 ans na bango wana presque biso oza nano concert ezali bozongaki bayekini bazongi presque toyekini bazongi lelo mo eza kote baye eza na Suisse pa mama Joséphine kuna naye mais ya kovanda pena poto moi je ne pense pas que c'est une très bonne idée mais peut-être Tom Suzu nani oyo nde mtakoki trabendo oda mikili ya mwana mikili ya ogezo ngani pesa ngolo azongi na ya kivanda vandi na ça ngolo te. Voilà, merci beaucoup Bob Molema tout sur la Weranson le roi de la forêt, l'homme de Grand Paris Arena. Sur la sortie médiatique nous le battions tout à l'heure et pas Nati le collé. Affaire Libanga. Eux lobby sabateuse eux créer ma quel est les réseaux sociaux pourquoi Weranson n'avait pas dédicacé l'artiste Fanny Poupa. Réponse à Werabi que parmi ces balika qui belé. Attends on est au concert calcul ni moi. Concert à 20h à 23h30 minutes wakati. Attends on est sur ndeni. Bana 2006 nazo batelo bazoluka. Bana 2006 na habité bovanda kimiako 2006 ezana orara wat. Boyi seria ndaki mune tata e mama na nini na tinela bandal. Bache casier ba we ensemble ba fili ba mbati balati ba sengi. Ndaki mune tata e mama on ba Maradona. Bino webi Maradona. Bana 2006 baza biloba loba fort. Eza kitoko te. Botika de la forêt abeti concert asali concert concurrence na mutute abeti concert na mutute ce qu'on a évité est-ce que comment egoza possible ba international ba sengara ba libanga et pas ya local bande wona ngai ba génie international ba koma au moins te kezo soparabino isa sabino maman na bêtise ça bien te botika ndeko Fally Poupa tozo toloba vérité faut pas que tout se voler la face ndeko Fally Poupa abeta la musique na ndenge na ye ya bien sokaza parmi bato bazo sa ba ndule na mikili na ndenge na ye ouera pas beti na ndenge na ye le souverain premier papa chéri bina da mabuto pamba
akoya beta ndule na ndenge na ye tolingana tosalisa na kaka yango nene mtekalise bikali ebebisi makambo nyonso bino libolongo l'actualité bino bokanga minga tolingana tosalisana zaiko na wenge ye wepi mo wera kutabi abwakaki même master na été jibe mpiana nani mtabwakaki ye héritier maître goka na peso mbote et tokeli susu plus loin abwakaki ve josar te nyoka longo abwakaki manda chance te vous comprenez mais pourquoi le rwanda ekosala la une non mais bato mosusu bakoma remercier Fali comment remercier Fali Fali azam tali bosso beti grande salle non je ne pense pas vous connaissez pas Koffi Olomide bosanet bobosani Koffi Olomide bosanet bobosani natangika Koffi parce que il y a beta ba grande salle bobosani papa nani papa na biso Rochero ngana benga ko na leto ketanga ba musique na rumba congolaise to ketanga ngo na Côte d'Ivoire ngana pesa ye to sa ba blague na ba collègue musu na isi bango papa Taboula il faut benga mais c'est 7 jours de la semaine. OK. Oui, il a joué 7 jours dans Olympia. Ngana no na bisi bango 7 jours de la ba Ivoire ba seka 7 jours de la semaine au wera beta fallait pas pesa rumba papa nani papa Rochero. Tu vois banda ba grande salle ba beti masikini ba beta ba grande salle ba États-Unis papa wemba fula ngenge mangro koto père son âme ba beta na ba Peter Gabriel na ba sala danger na ba États-Unis ya nene ya ba beta na ba première noir ba beta na ba Japon na ba Tokyo na ba papa wemba est-ce que les ba wera ba beta ba sala musu c'est pesa guerre non pesa guerre te beta musique na bango ton ekoki ngoma ekoki ya vive ekoki kati ya wenge BCBG 4x4 kati kuna keyo kuna keyo jibela na tuni na ngipe na bandila suke sur la fois dernière tourner en Afrique mutuna fali ta mabeta ba concerné abora ba vena ya wenge yoza mutu yebi ma musique atira lo bora bango te atanga ko mona bango pité sikoponi fo wera ndako mi mona na ye ah papa bana 2006 boza calme boza agité trop ya solo bana 2006 boza agité trop na comprendre le phénomène en côté boza la calme ba concert ezebele concert muzo sezo ya kala mingi te boza boira ah bon baza calme boira lui baza la deuxième concert ezo boira boira ni non lo bana calme po moni ba blom susu faut émission za nenga kimia ba musu ba na kimia te na ba émission bazara ba chité non faut concert ezebele on les a concert de retour ya Weranson ah oui arobosa na pe abosa na robo masa na JB wata nemta rappela qui tu vois donc alors batika ba biloko wana non maison mère bete concert nango rideau ai akuna nini boezate ba beti ndule na bango riche en couleurs et na sonorisation canon. Vous comprenez? Ah ouais. Dolph Kizola, la PC Mbote, en tout cas, à Salé le Roman Boy, il y a Kitoko, il y a bien, il y a concert, on a totalement récité. Okay. Ouais, en tout cas, félicitations. Nous, les Wengemen, les amoureux de la bonne musique, bateau de défendant, toujours couleur, il y a République démocratique du Congo ailleurs et ici. Alors, BCBGP Zoya pour tout la milité. BCBG Mobimba au grand complet, machine à musique. Donc, grand retour du sous à Papa Chéri Bina dans mes oeufs. Maintenant, date est banni. Là, on continue à tirer date. Ouais, les 10 mai. Il y a tiré à date. Mais j'y vais non, le bien modèle. Là, tu le 10 mai. Tout à l'heure, mon nez qui dit. Ah, j'ai badifié pour l'empont. Grand patron. Somme. Après, c'est l'homme des événements. En tout cas, BCBG Zoya Poto, on a mois de février, mars, avril, JB Piana, souverain premier. Au moment où tu as la même solo, les souverains premiers, déjà zongé la rep, déjà zongé la activité, surtout, déjà zongé la concert privé pour les aranami, on a banderole, les aranami, ni affiche. Les aranami, du concert où il y a un bêta, la Guinée. Où j'ai bien pu aller livrer concert on a contrat et que Betami sans trace pose up ya batu
excusez-moi bakofilme bato bavandi wana te ezalaki privé concert privé ezalaka na nini te na affiche te ni banderole ni flyer. Voilà. Weranson, car on a sorti médiatique, question est par rapport à affaire Nena Blaise Boula, Blaise Boula, à boire écouter Semboke. Réaction Werani, c'est regrettable, il y a un âge na bango, bana pamaramba bongo. Mwana wera moni siko babeti wera kara. Bon, ba Blaise Boula, mot eza nango succès te. Le 14 février penze mona pene bete nango penati. Mot eza succès te, mot eza ndenge mot de la forêt lobaki kopesa mot te eza arena te. OK. Te eza arena te. Parce que so ezaki arena nde tonga to ndima. Komela pe champagne na Adolphe Orazate ki bosali succès te. OK. Bomi kunda na bino moko jibe na wera ba toujours na succès ba au top. Jibe na wera jusqu'à présent baza. Ma vie on a basila te. Blaise Boula na idée na ezaki soki apesi wera mbote te. Ata lo biso soki makambo wana eza na biso ya wenge te eza busoba wana mamba wenge te. Jibe pesa wera jiba ya akoti place akoti jibe wera apesi wera mbote te. Apesi bato bazali pembe na wera mbote. Etika la kosala ma jour moko te na kati ya sa mokili. Nazo bisa no vérité. Na ba esprit o bango baza na momi balé wana. Jibe wera otika lo yoka été jiba pesi mutu mbote. Abwa kisi wera esala mate. Parce que jibe aza na mental. Ana mental. Amuta mutu esala. Moni emo na musique pe faut me la emoji. Ah, J. C'est important. c'est-à-dire et mon fou mélange J bata vraiment premier temps mélange champagne et on a mais milling na mutu pe mo ekimi sa ba maele mo so ile ke belé faut mélange ndetse ba mo ibu na poto ro baina mo no so za mo climatiser no mais ro baina ba no na wa l'aise mo mali les so mutu za normal parce que ndetse mo yo epeli bu na coin ya tonde o meli noir mutu no be bara on peut ça va tomber dedans et ça qui tout côté eza kitoko te ebebisaka mutu mwana na préféré na lango na ba whisky na lango na bière mais na noir ya mo boye ebendaka babiloko mosusu na mutu na ndenge mabe te napekisi mutu noir te mutu nyonso censé abayi no na ndenge na bawera mpe bayaki wana wera pembe na masa na ye bato tu bazalaki na nsima mbote bato tu salam esalaka bien ngai mère na ngai ebisanga nakopesa bonjour mais naza motema tosolaka te bien narasu na considéraka o te mais napesa bonjour mais nabendaka na ozomona mamone ekendaka Alex. Alors pour vous dire vrai Blaise Boula kasaka te ke so abeti bapesi wera mbote te wera successive rien so aza na tembe azwa nzembo na ye ya Saint Valentin akebeta na arena akebeta na arena so azaka na tembe azwa nzembo na ye wana abikebeta arena totalama acha na date alobaki nzembo na ebima le 15 so album ebima le 15 ebimaki Blaise Boula tika sentiment oza mokolo wa mokolo so moniki mamone esimba te journalaki ingénieur tika wera na jibe ba défendre biso tina suka eza wenge. Voilà, merci beaucoup Bob Molemato qui est vraiment vers la fin de ces missions beauté. Tolingana to salisa sala eganga ti kombo ya faire rigola mais apparemment déranger ba fanatique héritier Watanabe tout le monde ba misusu ba mo sa net ba boy côté na bope concert à Weranson na landi Charline Paka Lingomba azayuma alobi azayuma Weranson a beti na chaleur héritier Watanabe azayuma oh là là azayuma Charline Paka ba otako kanze ba faire ko ba kanza ke pa ba ta faire te nan Charline Paka mtu au héritier Watanabe Charline Paka Yampaka te Yampaka ndi bakanyisa discours di Charline Paka o Paka Lingomba Paka Lingomba azayuma azayuma na wenge yuma kate ayuma héritier la rasisa ka kitakita ouais rasina continuer concert ouais concert continue non bat bimaki bat bavana na kata salle ba obita rando si pe 0 r bit bakati ici non oza yuma wenge yuma kate aza yuma ko wenge yuma kate
hein wenge yuma te Aïe, 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 aïe. wenge yuma te yango ya mobomona ya moboyo jibe mpe na alinga babiloko bainvité wana te Ok. apesi sauveur une première raison wera asali on extra bien mais toro mo lokwa mpaka wana abimi na tv sans esprit zéro abimi na tv abi wera abeti na chaleur héritier poani mpona bilamba héritier alataki concert ebete nango déjà bato basomba ebillet déjà est ce que yebana héritier oya yeyebana ye te wera alobi yango bien héritier alandaki ye kolanda abengaki héritier te héritier azalaki invité te héritier ayaki koya concert po ahonore père na ye omoni bato mosusu nazoyebisa yo moi oyo ezobima oyo mikolo eza mabe neti paka wana charlie akata kovo boye ye wana moni neti moi oyebima makasi boye na kovo na ye aza nango na soki abendi akoloba ndenge abuso bana télévision akoloba buso bana tv moi ozobima oyo na kovo na ye akatisa so libandi na ye azalaka ekutani na noir akolobaka bétise ya matro moi ozosenga motu to concentré makambo na ye oboyekomi mabe. Merci beaucoup Bobolé Ma, tout le monde suka. Batali on a été retenir ligne et puis Tombo ça va être événement le 29 awa. Toujours. Affiché ça le 29. Le 29 mars na showbiz avec Madame Belleville. Quand on dit donc Bella Production, rendez-vous est à Bongo. Le 29 mars na showbiz ba billets déjà en vente voilà moi là c'est à billetterie monsieur na showbiz monsieur na Kasavubu na restaurant Madame Belleville. La Lingwala et puis comment Belle Campus ma place na limité pesali donc il suffit au ben un numéro où ils ont la bas de ils ont na CA na Rolopa donc bengi biso na numéro ils ont na Alex Ngando en tout cas au somba billet non ici à Kinshasa et ailleurs voilà moi question par rapport il y a awa tout le monde bada belzachi batebele on a besoin de souka tout le monde a chez batebele c'est mais 4 invités spéciaux ouais abombeli biso bani te ba surprise so déjà ba chiba nini boye o ndeti boye fimo to bloquer na boye abi ute so kwani na mona ekomi pembe ba bloquer na ekomi pembe na ebite so wana taliboso o fiona o bloquer na bongo awa osila OK oyo telesi OK bon voilà, merci beaucoup pour voler maintenant retenir une fille pas dédicace. Ouais, JBM Piana déjà en répétition, comme vous le savez, ils ont répété déjà on a ville Kawana mercredi jeudi. Donc papa propre, papa soit le bilan de ma souverain premier, nous avons bon belé. Ça on a j'étais donc c'est le Wenge qui gagne. Ton papa chéri Lobaki Boueranda qui on a qui représenté Wenge. Donc BCBG machine à musique ils ont continué toujours calamité Mikili voilà to bête la Mikili wana oui rançon na bête la Mikili wana bête tout déjà ba fiona rien à prouver ba na le relaxaté c'est ba fiona ba tondi saka ba olympe ba zénith jibe mpe na bima le roi maréchal jibe mpe na roi capitaine na masuwa ya ba anglais c'est wana bazala raté nazo peksa ba na 2006 bo silama bo za l'aise parce que vous allez parler na bino za calme bana 2006 ba bébé inge boza calme wenge zali voilà ma dédicace bon na pesika bato tumbote yo balinga biso na bato bacha ba commentaire malamu na pesika mbote jour ezali so bokoti bobeleli biso to yamba bino vraiment ezali bobenga te bobenga effectivement encouragement de ça la bien et sur ba commentaire te boya rapena na privé ça la merci voilà merci beaucoup Bob Molema merci na bino tout oyo bozui vraiment temps ya kotala biso awa na concept ta TV pour partager vidéo car ndi bo message ko sala un grand merci na président Jacques depuis Free Cocoron base mobile Free Cocoron na pesino bambote belé Archibald bambote belé boutique d'am bijou molato na kanda a des références ex-Lambert de Paris Megatop na Inza A63 circa ça vous Megatop na Niamwe 197 référence arrêt major un grand merci à toi. Il y a Michel Niaké, depuis Paris. Mon Vegui Kake, c'est les barons. Olivier Nzingit, le pauvre de la ville, papa la super NG. Merci infiniment, toi aussi, ingénieur Dominique Kialanda, Motema Mayolande, Julian Antito, Tremadi Mayoyo, président Grani Kianda Mobutu de Bandad, on se retrouve à la prochaine.